Mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi. Émission tozo kende wapi eza pona changement de mentalité. Eza ko permettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Na kati émission tozo kende wapi toza na émission na biso tolobelaka face cachée ya artiste. Alors face cachée ya artiste comédien toza kolobela lolenge bandeko na biso oyo basekisaka biso oyo bapesaka biso ba émotion na ba histoire na bango ndenge nini baza ko vivre na ba vie na bango réel. Lelo na membeli bino vraiment lisolo oyo en tout cas eza ko déranger na kati ya communauté mais to ko essayer to sungana to bakisa implice kaka ndenge na lobaka. Alors face cachée ya lisolo ya lelo ezali ya mariage ya mama na biso Ariachou. Mariage oyo ekomi kobetisa bato ebele mabaku. Mariage oyo bato bazoloba par-ci par-là ezalaki boye elekaki boye ezalaki ya yete. Vraiment na kati ya émission oyo tokoluka tobakisa un plus na kati ya communauté. Vraiment nakobanda nanu mpona koloba kopesa mwa conseil parce que tokolanda ba message ebele oyo ezoleka na ba YouTube mais eza na babiloko mosusu oyo bandeko ebele baza kobosana na kati ya mokili oyo ndenge nzambe akela mutu na mutu. Vraiment vie eza na ba réalité nango, vie eza na ba surprise nango. Mais likambo ya mama na biso Ariachou ya libala na ye ekomi komema polémique entre mama baby. Alors vraiment eza na bato misusu bazo ko juger baby aza pona baby sa libala muninga a libala ezalaki ya ye misusu ate abotoli Ariachou abotoli libala ya bato. Bandeko na ngai avant tobotama nzambe atrasa ba vie na biso. Nzamba yebi ndenge nini na 12 heures eloko nini ekomela yo. Bien sûr mama na biso baby azwaki grâce oyo ya kokutana na mama oyo bebe aza ko respecter ye mingi oyo abengi keno azali mwasi ya mokonzi ya mboka. Bebe azwaki opportunité wana ezalaki hasard te. En tout cas tangu nzamba kela biso ezala batu mususu nzamba ko permettre que ofanda na ba mikonzi omona bato minene nzela na yo koleka okutana na bato yo osatandaka te na vie bato oyo emso bandai ko envier na musika. Nzambe monde nini apesa mutu na mutu faveur na ye. Alors oya mama na biso baby azwaki faveur wana mais elingo lobate que ndenge azwaki faveur wana il faut ba pesa ye pe mobali to il faut ndenge za wana na mobali wana bazo pesa ye ye faut ndimango par la force. Non. En tout cas oeza destin ba change kangote. Ariachou azui libala wana aboti mwana même ici ezali par cop ezali par libala moko arrangé parce que koyoka na ba video koyoka ndenge ye moko asalaki interview na ye toyoki lisusu mobali na ye papa lema ndenge bamibale mwasi na mobali basali video mais maloba na bango ezokokana te ezokolakisa ke en tout cas maman na biso Ariachou azwaki mwa arrangement. Ça c'est pas grave. Mutu ayebaka mutu na nzela ya mutu eza mabete. Mobali no ya vie akoki pe kozala koyaka ate bokutani na ye boye alingi yo. Non. Ekoko leka pe par intermédiaire pe ya mutu ndenge nzambe asala. Libala wana soki ezalaki ya baby. Baby alingaka fanda na mobali wana. Alingaki abota na etola nto kipete o ndenge papa na biso lema azoloba o te nga na yebi baby te na mona eboye te ba ndeko misusu balobi na ba video que asala na epe ba théâtre donc ayebi baby ozomona donc pona koloba ke non ata ye azowanga na baby mwa likolo donc destin na bango ekokanaki te etangamaki te. C'est tout à fait normal mais pona kaya Ariachou ezate ndeko mwasi msusu mama conseil comme na koko pesa pe comme na koko pesa yo ezato lekaka opesa ba explication te baby kutu ndenge za wana ya lingaki a gérer mibali wana surtout mibale yango mobali oya boye. Non, c'est pas ça le problème. Il faut qu'on comprendre une chose ezali kambu ya destin
eza likambo ndenge nzambe akela biso nzambe ayebi ke okokozwa grâce okokozwa nini faveur epai ya moto intel c'est pas un péché mais mpona bandeko mosusu mpe oyo bazozwa likambo oyo bazotia comme si ke bebi ntango azosala bemission na ye bebi atikalaki jamais kotanga komba Riachu ni ya mobali wana jamais eza kaka façon oyo bandeko bazokosala ba émission bato mosusu mpe bayaka mosusu na batitre na bango ntango azopartage bavideo parce que ngai titre oyo na tie yango mpe ndenge naza kolobela eza mpe na bandeko na biso lelo bazolinga mpe bamemisa mwana bato bebi problème comme quoi que non te baby mwasi kombo mwasi mokonzi baby sikoyo azosakana ngo beba sakani na kombo mwasi mutu boko te beba sakani na kombo ya mwasi ya mokonzi te selon nde bandeko misusu bozolobela baby atikali pe kotanga kombo ya mama wana te oyo amemaki ye na poto baby atikali kotanga kombo na ye te baby pe atikali te koloba kombo ya mobali ya Riachu libale ezalaki boye non wana ezali ke non bandeko na biso oyo baza kopartage bamisusu bavideo bamisusu bazotia bapilipili na bango na mungwa bamisusu mpe bakoki koya na bakestion mpona kotuna mwana bato me kolanda toujours bainterview na ye ndenge azorépondre nga nalandaki bamisusu azali très sage azokoevite bapolémique azokoevite na ye baproblème kote wana mpe lisusu media na biso bato mingi bazokoede bato te mingi batie baninga na bakirando mingi balukeli baninga baproblème okoyoka kaka ye moko moto azosala émission azopose bakestion ntango apartage video mabe apres akoyebiso te fana na yo bato baotia yoka eza babuzz non biloko mosusu ezaka baproblème mwana bato bokolukele mpe baproblème kuna na mboka wana ote net namonaki ndeko na biso mwasi alekaki akomi ote bebe botika kosakana na kombo ya mwasi mokonzi ya mboka na makambo na bino bosakana kombo nete nyonso twana mpe ndeko na nga mwasi pourquoi kaka koloba bongo pourquoi kaka kose faire voir pourquoi kaka po batia yoka parce que yo ozoloba makambo ozwa part ya mwasi mokonzi ya mboka non c'est pas ça il faut na vie kozala pe sincère kotala pe msusu baby place nini alobaki soki moninga alobaki na ye te mpona nini komemisa ye ekulusu mpona nini koya koluka ke non ye nde moto abandi baproblème alors baby abandi problème moko te Riachu mpe place wana etangamaki ya ye eza destin c'est comme ça etangamaki ya ye Riachu pesa mobali no pe conseil boza pe na esquisse te ya koleka na bamedia boloba te ese ezalaki boye te non sujet oyo pe bo essayer kotournela yango page bo éviter un peu ba média mususu na si bande comme ça koloba oh maman mo isanza pola nini yango mama Nicole koloba pe boye il faut ba leka kaka ba loba po baza pe bato oyo baza ba vedette bato ba yebi bango tala ezali o eza vie privée yango zo mona le biso ba congolais on mélange tout oyo ezali vie privée bien sûr babisusu bozala na professionnel soki bozali bastar bozali bavedette bino bobonaka bastar américain balekaka rare na bainterview mosusu micro boye pan loba boye mpo na vi na yo loba boye nabotaki mwana na coin boye loba boye misusu libala non balukaka bainfo na bango batiaka wana na bajournal bango balobaka na bango rare vome batia bino vome baloba makambo mosusu mais ezala te nani Riachu ye obandi ko te nga mobali wana kutu ndenge ezalaki nga kutu natunaki soki abimana baby mais tout ça c'est ta vie privée eza relation moko ebandaki t'as pas besoin ya koya koexpliquer yango vraiment tout y compris na mobali na yo ye paza pe na besoin pe te ya koya kaka il faut notre sœur aussi baby ezali pe place na ye te donc destin na ye ezali na nzela mosusu mais aza mwana oyo azali na étoile na ye azwaki chance na ye nzambe apermetaki amona badirigant oyo bato mpe bamisusu misusu bazwi grâce wana te bakolege na ye ya théâtre yango moni na kati ya monde na bino ki jalousie ezobota makasi le fait ke mwana bato azwaki opportunité wana mais ilango siko bamisusu mpe basepela te bozolinga bosalelaka ye bemission comme kabebia ezobebisa ko première dame misusu mpe bozolinga bamisusu mpe onani boleki te botika bitema mabe na bino na bebi en tout cas mwana bato soki libala na fandaki te
eza teke paske aza ndumba, eza teke paske mobali wana alingi ye bebi te, aboye paske bebi aza mabe. Non, aza mwasi kitoko. Mais destin wana, place wana eza ya ye te. Omoni nzambe asali mokili ko bandeko na biso. Nzambe ayebi biso bien. Ayebi ke ata lelo galere ekozala mutu moko akofungola porte pona po nzambe okita te, asali biso na image na ye. Okomona ka mutu moko akoya pe wana, nzambe pe afungoleli ba porte nyonso to. En tout cas bandeko nanga, il faut vraiment koyeba ndenge nini ya kosunga bandeko devant soki baza na ba problème. Alors ezala Ariashu, ezala baby, bango nyonso tu mibale wana, soki baby azoloka pasi na ye, au moins aza très sage, azoloba na ye na ba caméra te Ariashu asalanga mabebe, ezosuka ye na mutema na ye, azoprotege pe ba image ya bato mosusu. Mais wana eza kaka bato mosusu oyo bazokokoma, bato mosusu pe bazoloba me mwana mwasi bato aza très sage baby. Atika na ye koloba te, o te libala wana, bien sûr nalandaki place bonga alobaki te, eza mobali ya bato, alobaki yango. Mais alobi yango, ye moko ayebi le reste, mais azoloba te po asalir image ya papa Lema, o te mama Mukonzi, parce que azalaki na ye amemaki na poto, o Ariashu. Non, 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 bandeko na biso ba Congolais. Vraiment lelo nasuki awa, vraiment nangai ko baksa 1+4 na libala ya ndeko na biso Ariashu, et puis kosunga pe lisusu ser na biso baby, parce que vie na biso nzambe muto ayebi. Alors merci beaucoup na bandeko nyonso bolanda video oyo, na bosani bongo te kopesa toujours ba merci na bino nyonso oyo bosabonaka na compte na ngai ya YouTube Tozokende Wapi, na ba oyo pe nani bosabone te bo continue toujours ko s'abonner. Et puis merci mini na bandeko bozwaka pe ton ya kotia ba commentaire et sala ka pe biso bien pona ko aider biso to avancer musala malamu, ezala ya malamu ezala ya mabe. Na bosani bongo te ba sponsor oyo basimbi émission oyo, résidence libanga ya talo na Kinshasa, et puis ya ye moko papa Clément Mavinga, motema ya FMI mama Henriette na kati ya Switzerland bambote na bino. Et puis na bosani bongo te le patron Alphonse Masakuba, ye moko pe lisusu asimbi émission oyo, motema ya mama Patience Masakuba awa na Switzerland toujours. Na bosani bongo te frère Patrick Toumwa na France, famille Toumwa bambote na bino. Na bosani bongo te grand frère a Motoriki Minemia la bambote na ona kati ya Londres. Mama Patricia motema ya papa Edi Mandeti na Anvers bambote na bino. Bambote na ngali susu na mama Ridi service ya traiteur mama azolambela biso malamu. Bambote na ngali susu na mama Mapasa Jolie Misimbi na Lausanne bambote. L'homme de l'ombre Aledian de Martini bambote na yo. Bambote na ngali susu na professeur na kati ya BA bambote na yo. Bambote na ngai susu na papa na biso Vital Bole na VV kati na Switzerland bambote. Bambote mingi na papa Jean Akolo, motema ya mama Lili Ekofo na kati ya Aigle na Switzerland toujours bambote na bino. Tokutani vraiment prochainement et merci mingi moto na nzambe wataka toujours mama Moisanza na ba prière évangéliste DJ Vita bambote na yo. Merci beaucoup na bino nyonso bokolanda video oyo bobo sana te ko partager. Tokutani prochainement, bye.